Ba produit Karine Mokonzi eza kobima. Babiloko na kombo ya Karine Mokonzi eza kokota na marché po na kotekama. Bandeko oyo mikolo yo akomona produit na kombo ya Karine Mokonzi la baronne. En tout cas, faut kozala nanu na tension bozela. Karine Mokonzi yemoko a annoncé oyo ekozala ba produit ya kombo na ye. Pambate boyebi, Karine Mokonzi annoncé ba produit ya kombo na ye ekobima. L'exemple mosusu ya ba tasse Mère Fashion azo présenté ya kombo Karine. Mais ba tasse wana eza original. Mais bokeba bato mosusu bazangaka te ba pirate ba kokozala. Yango wana bozala mayele, bozala bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Karine Mokonzi la baronne toyebi bien. Eloko ekobima na kombo ya Karine Mokonzi ekotekama. Batu bakosomba bazakaka ba chinois te, bazakaka ba téléspectateur te, mais batu ebele bakosomba. Eloko ekobima na kombo na image ya Karine Mokonzi ekotekama kitoko. Nga papa robo naza sir. Bato pe basalaka ba pirate baza sir. Yango wana oyo nyonso ayebike. Ayoki annonce ya Karine Mokonzi. Po mutu a confirmé yango. Mutu alobi yango na monoko. Ke ba produit, ba objet, ba biloko ebele ekobima. Na kombo ya Karine Mokonzi la baronne. Na image ya Karine Mokonzi la baronne. Ezali yemoko Karine Mokonzi muta confirmango. Comme tel, biloko mosusu ekozala. Ne longi ya Karine Mokonzi, pe na se bakomi CMB. Elakisi Karine Mokonzi la baronne. Mosusu ekokozala bache Karine Mama YouTube. Eza toujours Karine Mokonzi la baronne. Na image na ye. Mosusu ekokozala Karine MB. Karine Mokonzi la baronne. Ça dépend ya yemoko ndenge akosala. Alors, batu oyo bakoyeba bayeba. Bayoka deja. Bozela mingi oyo Karine akoannonce. Lokola se annonçango deja. Bozala sir bofungula misu. Soki bomoni quelque part ningi kobima eza deja ya lokuta waneza na kombo ya Karine te. Alors faut ko signaler. Pe mutu nyonso oyo akolinga a utiliser kombo ya Karine abimisa objet eza pirate. Pe faut ko yeba bako porto plainte. Oko yeba modèle bako porto plainte te. Mais zala sir yo oko échoué. Yango wana komeka kotia musapi na mozindo te. Ezala oko produire biloko yango na Chine. Ezala oko produire yango na Nigeria. Ezala oko produire yango na Dubai. Mais foko keba. Pambate original ekobima ya Karine Mokonzi la baronne. Ba produit oyo ye apakulaka eko salama original
azali ko prepare yango ayebi ndenge ekosalama. Yango wana nga na ye ko annoncer. À part ko annoncer na ye ko fungula misu. Pamba te na yebi kombo ya Karine Mokonzi la baronne ekotekama makasi. À part nga na yeba bato oya pirate ba yebi yango makasi. Na kanisa soki totali même ba musicien na biso tango basala ba nzembu lelo batiaka ka na ba pirate oya CD na ba DVD. Mais ba musicien na biso batikala kotia kate na ba pirate ya cassette vidéo na ba cassette ya audio. Ba musicien ba monaka neti basala mbongo te na ba œuvre na bango etekama te. Mais etekama na pirate na ndenge kosakana te. Na kanisa mututu abanda kosala ba voyage Luanda, Lagos, na kanisa bamonaki production ndenge za kosalama na kati ya Lagos kosakana te ba carton ba conteneur eza kobima ya musique ya ba congolais pe ba congolais pe baza kosomba. Mais ba musicien bazozwa ata centime ya mbongo te. Mena oya Karine Mokonzi afungoli miso, afungoli matoi, atelemisi kabelo pe aza koloba yango pe contrôle eza déjà avant kutu ba produit ebima. Yango yo oyo nyonso oyo kaka lingala o travaillaka na l'étranger keba komeka jamais okende produire yango olobake non Karine Mokonzi bisika za ye tango akobando produire batasi neti oyo Mère Fashion azosala eza muke tango bango bakosala komande kozala muke tika biso to ningisa pirate nango ebele to lia mbongo koleka bango basalelaka biso kaka publicité batekaka muke bazokanisa bazokotisa mbongo nzoka biso tovandi tozo ningisa pirate awa na kati ya Abidjan awa bandeko foko yeba biloka ba congolais pirate esalamaka na Congo te po na landaka mingi même ba musicien na biso na yokaka ya minene bazoloba bato ya pirate bazoboma marché na biso soko ke na victoire ozomonango bandeko tango na vandaka na bukanaka na koseka heureusement bapanzi na nga ebukanaka te ponga na yebi les grands pirates oyo ekotsaka mbongo par mois ekotsaka mbongo ya kosakana te ezali esalamaka na étranger bien organisé pareil ebele na linkoloba boye neti Karine Mokonzi batas oyo Mère Fashion alakisi batas oyo Mère Fashion alakisi bato oyo basalaka pirate bayebi eloko eza na valeur pour ba produire bayebi kombo Karine Mokonzi eza kombo ya nene ya kelokelo te donc bayebi awa mbongo ezali bakoluka bakomande batinda pa ya Mère Fashion bombelanga itasi moko sani ya mbele moko na lutu moko bango bakosomba po bamela nango te mais po bapirate basala kopi bayebi ke Mère Fashion azosala besantion aza na capacité ya kobimisa 1000 mbala moko te mais bango baza na capacité ya kobimisa 100 000 mais lokola Karine nano akotisi yango na marché te bango bakofrene bomoni makambo yango ndenge ekendeke ya bapirate pirate abimisaka ebele tango ebimi deja mwa ebele donc Karine soki baproduit ne ebimi ebele tomoni yango neti ekabwani partout na bacommande bato bayoki yango mutu moko aza nango na Congo mutu moko aza nango na Angleterre na France na Portugal bazosala pe ba image bazotindela Karine Mokonzi kala te bokoyoka
na zandu ya Shikokere na Luanda, Shikokero na kanisa. Shikokero ou bien Shikokere ou bien Shikokoko ou bien Rock ou bien zandu nyonso kaka. Okoyoka batu bayekuna bazoteka bakopo Karine Mokonzi euti place boy. Bokoyoka na Afrique du Sud. Bon, na Afrique du Sud batekaka déjà biloko tout. Même vidéo o nga nazosala lobi nango ekobima. Bokena bamboka mosusu bokomona ebimaka. Alors mingi o etekamaka na ba pays oyo kaka. Même ozotekama na Congo mingi esalamaka na Congo te. Esalamaka na ba pays ya Afrique me utaka pa mosusu. Donc ndenge oyo etekama na Luanda ekosalama na Luanda te me kosalama libanda. Tango ekosalama ba pirate o bakosalango mutu ake koyebisa bango ndenge bakosala. Na Chine ndenge moko baza capable ya kosala conteneur ya biloko ya Karine Mokonzi. Yango wana tous les Chinois oyo ya Karine Mokonzi boza partout moindre information bobomba te faut ko signaler na adresse ne longia mutango bokangi photo. Ezala mutango za indien, ezala za pakistanais, ezala azali kiben, bokangi photo na adresse bozwi ba preuve ebele botindi. Bomitungisa teke Karina okangisa ndenge nini ekosuka ndenge nini bozwango masekite kombo ya Karine Mokonzi ekozala protégé na ndenge ya kosakana te na biloko yo ya ye ekotekama. Ekotekama koleka ba oyo mususu bomonaka bodute te ekokende bongo. Ça dépend ya production o Karine Mokonzi akosala. Ça dépend ya vigilance ya bino ba chinois na ba téléspectateurs na peuple congolais. Parce que bobo sanate Karine Mokonzi aza mama YouTube azali influenceuse congolais. Donc directement ba comparakaye na ba influenceuse ya ba mboka mosusu ya Afrique ndenge moko ba influenceuse ya Afrique ba comparaka bango na ba influenceuse ya continent mosusu. Donc produit oyo kobima na kombo ya Karine Mokonzi ekozala pe comparé na yaba lolopote. Yango wana oya Karine Mokonzi eza déjà na puissance ekoteka masomo ezo konte kaka ça dépend ya production. Pe ba pirate ndenge na lobi bakolalisa misu te po mboka lokola Congo eza facile pona ko pirater biloko na bango sans ba déclarer. Ndenge bomonaka ba pays mosusu Afrique et pirataka ba chanson biloko ya ba Congolais eza capable te ya ko pirater biloko mosusu ya ba pays mosusu kaka ya Afrique pour vigilance eleka makasi kobanda na ba konzamboka na bango. Yango wana Karine Mokonzi la baronne ba produit na ye ekobima. Album na musical na epe eza kobima. Alobaki bien azozonga na chanson na studio abandela ba chanson mosusu wana pambate biso nyonso toyebi album Karine Mokonzi akobimisa ba chanson ya kalape ekokota na kati. Yango wana nde ekosala album ya 12 chansons ou bien 15 chansons ou bien 10 chansons. Donc Karine Mokonzi mutayebi yango. Nga papa robo na yekaka ko informer bino oyo Karine alobaki pe na bakisi pilipili te po ba misusu baliaka pilipili te na tsekaka mongwa pe mongwa ya basenzi. Botika la malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne na chaque toko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga kelenge ya combat Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne na chaque toko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.